Jusqu'à 6800, toza partout dans le monde. Hein? Toza partout dans le monde. Baspiritas. Eh, papa. Nabi, tokenda pour obeta tina Guinée. Place to sala accident. Mon angote baspiritas baza. Et so mon hérita qui beta na Guinée sani piaka. Nege fallait beta ba concert na photo. Faire abeta na concert. Ayemba na ye. Mais spectacle o apesa yango te héritier opesa. Parce que héritier a yemba. Bo fali. A sala spectacle. A sala nyonso. Au monde a podium désordre tel roi et bateau sous. Au monde qui n'a zando qui bakanga indo qui n'a pas mon quartier n'a pas. Parce que on n'a pas mon niveau rando. T'as un muto banda ko foot la voix qui est pote banda ko foot la o fulu o ye. Fulu yango o ken piana. Hein? Oye bité. Nda ko ken piana banda ko foot la avant ya poto. Fulu moni fulu akalamu fulu esala ngomba. Sko boenda kuna. Sko muta bongo. Ah. Manike aze le côté na carrière héritier aze le côté na album na biso aze le côté na concert na biso donc aze le côté aza yem ta sala ngo promotion ni manike osala biso mono ba spiritas to ma casse na promotion est-ce que manike aza pe mo sala la promotion manike aza les warrior biso to sala ba promotion ba mi-ange mi démon to sala ba promotion ba chemin de la gloire yem ta sala biso tu as vu chemin de la gloire yene mutu yem ta sala chemin de la gloire yem ta do pesa mo ba spirit est-ce que moni ken pe na yebi makambo ele kala mokili so ala la mokili ayebi eloko te mutu ne za problème oui makambo ele kala mokili mutu ne yemo no so nzoto na ko kozwa ngote bongo ayeba makambo lo bana TV. Y'a pour ça le baraba tout le monde a zolo album 5 mois déjà et ça se comporter très bien donc ce moni mutu roi ken piana lo ba album héritier simbité amute mamabe to yebi déjà baba jara bato ba futa ba ba mbongo po ba sele héritier ba campagne mabe mais ba to ba ken piana ba kokate talika oui nani manike na ki bona kini oui au bon moment a perdre qui déjà a combien qu'on perdre déjà donc abanazala souillé ta combien le roi mutu esalate héritier talia lobi o penza te ayokele mawabi te na sombeleka biasani azonga sope lelo andimi na e o héritier saleli ete eza nango loi nature donc héritier pasala ki onte pour manika zo c'est les promotions yemo de héritier lobaki asala ke pour aider ta ki sert na bango donc ne sert wana pas baby si bon. Non, il y a babysité comme ça le mec a vérité. Alors on a visa, il a fallu pour pas. Alors bien la vérité te pour visa on a zalé on a télé ceux qui na téléphone les ceux qui na passeport na azala qui est capable de mater on avion pas on a poto. Donc muta sali que non pas on a poto c'est héritier. Mais tant on y a biso ba spiritas makamwana toza atina na ngote to kokota on te poto yebi ga mela blo na makasi. Ken pia na mutu ne salate. Bon moni ken pia na za mutu. On mona te ken pia na bande ke na poto sa rafle. Est-ce que makambo loba yemo no poto sokola etazana flou est-ce que lo makambo beza normal ken kelanda za bongo poto ne sokola ete poto sokola ete makambo loba batu nyonso bakenda poto ba prince bakali bakoma babimisa ba spepe na bana poto mais ken pia na zala raflou ya omuna makambo lobi aloba makambo malonga te c'est kutu na beta place na lobi boya na poto te concert pe na poto ezala ete héritier bandi carrière na ye non eza munene te par rapport à succès héritier na ndenga beti ba album eza succès na yebi so vérité héritier kutu fala beta you arena selon nga fala bana na you arena oui héritier oui selon biso ba spiritas mais comme eza proposition ezala ki proposition ya producteur oyo futa mbongo pona salle na c'est pour cela au monique batela ke ba sala pour héritier pona ki par rapport ya image à la scène musicale et ça la peut bien congolais moi beta kuna mais après concert oyo héritier o beta you arena quand mambo na ebisa héritier a maison mère banda o gangi sabat héritier ka ya lelo susu ya la team wat na poto billet na ye akoma kabela ngo bato. Oui, et bande ko c'est la délégation moko boye batu mo ba ya photo toka batu ba lo ba bongo morale bilatere fungwa mi batu bazolo ba ngomba oui batu ba lo ba bongo na okoko et ça bata jeune papa tellement inane banda bo fongola mo 2000 place na bino na billet bo te katesko bo moni baninga ba ina sima dem ba ina sima na bino na expliquer bino bata jeune papa ta. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino, Bolinga Raming. Et donc, on est sur www.idologie TV.
David Wembe Masolo balabala comme d'hab ndenge Sarabino toutes les choses qui se passent ici en Angola et c'est ngaka David na la Sarabino ngo na betre Sarabino Masolo ngo ndenge nini et c'est pas ça vraiment na mboka oyo donc Masolo balabala lelo toza bongo na Samira Mekawata Lekayaya Samira Watard c'est David Wembe Masolo balabala donc c'est peu comme on au calais bonne santé. Vous avez santé ba tuna ngate de ata ngota la ga bomo na de santé za kito. Yo santé za ga bien. Enta makasi. Samira boni la team Wata. Ouais, la team Wata déjà kitoko baza toujours na maki ba préparer toujours concert na biso le 21 septembre. Donc dans la scène musicale wana donc ba orchestre Mobimbeza déjà baza déjà préparé na Mamutu. Maki zo le ga bien, la préparation zo le ga bien. La team Wata ba concert nyonso minene tokota maki ba concert nyonso minene tokota maki ko tutina ba Pullman orchestre koti maki mais touro to louer penande za la rara lupango ba bazawana maki ba musicien baza enta ba po na maki ba expiration mususu yaka na makambo belebele il faut bazala na maki po bazala concentrer quoi na libanda pe bando ka famille pe ba misu pe ba roki profiter na ba musicien talaka to na concert munene il faut bazala esika moko baza bien préparé pour marambo kende bien yango monike ba côté maki Samira Meka oza mutu bien placé pour to solano makambo ezoleka au sein ya la team Wata na o zo sala mape pa héritier Watanabe omoni yango ndenge nini na minute oyo maniqué comme si aza même moral na binote bino bato héritier Watanabe to ba spiritas to héritier moko maniqué azo pesa bino pende sincérité comme il faut ozomona ondengeni ba réaction maniqué par rapport à la team Wata mobimana ba spiritas David Wembele au mon foyer ba ke maniqué déjà na lobango awa kaka pa na ona masola balabala dès le début que maniqué za spiritas te maniqué azé l'autre côté na carrière héritier azé l'autre côté na album na biso azé l'autre côté na concert na biso donc azé l'autre côté azala yem ta sala ngo promotion ni maniqué osala biso mono ba spiritas to makasi na promotion est-ce que maniqué za pe mo sala biso promotion Maniqué azale warrior biso to sala ba promotion ba miange mi démon to sala ba promotion ba chemin de la gloire yem to sala biso te abi chemin de la gloire yene mutu yem to sala chemin de la gloire yem ta zo pesa mo makambo ba spiritas tant au mona spiritas au mona déjà promotion ba spiritas mama passe na promo au moins za cop na biso ba ye na RDC bo na boyebi déjà que non ba fan ba sala promo makati ce sont des spiritas maniqué azale lokote ma propos na yé dépend na parce que déjà na lobarango awake maniqué aza spiritas te ozo ba maniqué na spiritas te mais maniqué basala vo mon qu'on a hérité ba voyage ensemble na hérité o lem subino ba soi-disant ba spiritas soi-disant te biso to ba spiritas c'est belé ba grâce soana te OK au moins on est bon et ça d'abord maniqué aza mona bandal héritier aza bandal kitambo donc maniqué aza sœur héritier na ndenge pene ya quartier na ndenge bandal na ndenge kitambo ya mibale nango susu azalaka mwasi ya babia ya misatu mwana na ye abeta pe na orchestre na biso la team Wata donc so ba yevo moko na héritier na moni lo mwa mabeza wana ta héritier mta somela billet mais aider tant que sœur na biso ya quartier donc a comme le roi bandeko comme le roi mo mutaliboma héritier talika oui nani maniqué na ki bona kini oui au bon moment a perdre qui déjà a combien ko perdre déjà donc abana zala souiller ta combien le roi mo muto esalate héritier talia lobi o penza te ayokele mawabi te na sombeleka biasani azonga sope lelo andimi na e o héritier saleliete ezana ngo loi nature donc héritier pas ça là qui ont été pour maniquer c'est les promotions et mon héritier le bac à ça qui pour aider ta qui sert na bango donc des sert on n'a pas baby si bon non il y a baby cité comme ça le mec a vérité alors tant moi na visa il a fallu pour pas alobi na vérité te pour visa wana zale na on a télé ceux qui na téléphone les sope na passeport na e azala qui est capable de matala ngo avion pas on a poto donc muta sali que non pas on a poto c'est héritier mais tant ania biso ba spiritas makamwana toza
toza tina nango te tokokota te po toyebi kamela bilo na makasi nga nalobaka ngo awa ke manike lobi obaluka naloba manike jamais robeta tolo epa yorobo ke yorobo biso tolimbi biso te parce que oza spiritas te parce que nayebaka ke manike so ameli biloko alali alamuki abaluka na ye omoni héritier aluka ameninga nga meka un peu koyede par rapport nde akomi koperdre mo badésordre mo banini héritier abite aketa poto asani mo malili ya poto mpe ezongisa mutu mwa normal donc eza yango te kaka fo azongisa promotion mpena ye alobaka te ke manike fo alobaka te ke ye asalela héritier promotion parce que biso mo baspiritas tosala promotion na biso sans kutu toluka ye manike mpo aye eloko te na carrière héritier bomona komema héritier amema manike poto to ndenge asomelaka ebie bongo baspiritas c'est soit bino et so biso pourquoi so eza mbongo leader aza na tort te mbongo eza ye orchestre na ye succès na ye et so biso pourquoi soki osala bolamu olonda na ye eza lokwa moto asali domo boye na orphelinat biso baspiritas toyokelango motema mpasi oyo eza important biso towana mposa héritier apesa biso ka le meilleur ya makambo na biso ya carrière na ye yango towana yango mposa oyo ezaki asali likambo na privé eza mbongo ya poche na ye etali biso te. Non, comme c'est pas bien beau, c'est pelité. Bon, il a posé un peu bon mon manike, azong c'est bien entend moi. Manike, ingratitude eza na mokili. Tobota mana ngoto kutango. Ingratitude so pas zongisi. Azongisa te mutu ye mo abimisi mbongo. Alobi asa na tina azongisa te. Bongo biso to loba. Non, kozongisa na cadre ga c'est la même promotion. Asala te po asala te de ba billet ku yango déjà. Bomoni ke ba billet te kami déjà donc et so sabino jamais et so bisote parce que c'est le côté azala te héritier azala héritier azala te carrière héritier zala azo sa nini on me malonga manika o sala pona héritier biso mo baspiritas to sala eza to sa tina ne de on est un bon leader mbongo na ye anzimi to mo le roi héritier pona manike pona ngeza roi héritier pesi don orphelinat boto la ndamu tapesi don orphelinat so akabimbongo na goma kuna biso to ko mtema passe ba manike ba bongo baba genre batu mo bongo ndeti héritier pesi alors donc ya orphelinat ya orphelinat donc mabola na mino ngote toza tino la na te posa poche héritier to apela posa zongisa te tant to kenda ko aider na orphelinat ezara obligatoire te bana wana to osunga po bazongisela biso bénédiction uta ipa nzambe tant opesi muta zongisa reza nzambe donc ce qui manike azana ingratitude na ye za ndenge na ye biso to kutango ye pas ça muta liboso te donc so asali ingratitude pona nga na ko condamner te azana e bongo biso pe ba azo compter kate na orchestre biso azé loté. Merci beaucoup à toi Dolly Fanota na kati États-Unis donc kota masola balabala Dolly Fanota to lokaki na yo donc makambo to lobaki ngana yo donc nzamba sunga ekokisama Dolly Fanota kota masola balabala Fiston Mukende abeda Sudangola a colonisé Luanda colonisé azo colonisé les États-Unis Fiston Mukende abeda Sudangola kota masola balabala et kosala bien Samira Meka. Qu'est-ce qui se passe entre Ken Piana na Weranson na héritier Watanabe? Elo aliboso foeba Ken Piana famille na bango so abata maboma. Ken Piana famille na bango la majorité ba moi tout mo bo sala ate ye moko pe Ken Piana ndeti mutu na sala bien te. Ouais. Ozo peser mal bana yo? Non, peser ko Ken Piana mutu na sala ate. Bo moni Ken Piana za mutu. O mona te Ken Piana bande kenda poto sa rafle. Est-ce que makambo loba ye mo na poto sokola etazana oflu. Est-ce que lo makambo beza normal? Ken Piana ndaza bongo. Poto na sokola ete. Poto sokola ete. Makamazolo ba. Batu nyoso bakenda poto, ba prince bakali ba koma ba bimisa ba spepe na ba na poto. Mais Ken Piana za la rafle. Ya o mona makambo loba mama longa te. Non kota la Ken Piana comme ça zo mona ke azana souci na bino ba spiritage. Souci na biso. Azana souci héritier Watanabe. Par rapport. Ya wana zo mona ke oui, Weranson azo fina héritier. C'est donc Ken Piana album na bino zo betate, album na bino za na niveau te héritier Weranson a bebisa vina ye dès les jours a pesaka ye $50 wana na concert na bino. Omoni ngo ndeni. David Wembe oiza masola balabala. Na biso déjà dès le début Ken Piana mutuna sala bien te. Héritier Watanabe we rapesa qui est $50 wana
mi ange mi demo pe betaka pena makasi ti lelo wera apesa ye ntaba mi ange mi demo ebetaka kana chemin de la gloire nde komi ke non chemin de la gloire ebeta album ebimi sika ken piana aza moto esala bien te donc akokoloba makambo bo eza nzela te non ken piana moni ke oui soki vie musicale ya héritier watanabe esimba te moto akangango eza wera yozobaka oui ken piana aza mabe wera biso nyonso toyebi na bato baa na ndako baotala biso bayebi ke enfant chéri oyo pena wera melisaka libele na biberon c'est héritier Watanabe. Hein? C'est héritier Watanabe. N'a pas tout, oui. N'a pas tout héritier wera sona bota. Mutu o wera alinga rappel mutu asala makamba minene na maison mère c'est héritier. Jamais wera koza na mutema wana afina wera na muta bongote. Wera sa ba genre bato bakangela bato en na mutema te. Wera sa bongote. Wera so azala bongo mais abongisa na faire te andima pardon faire te pour faire répéter on appelle ça senga pardon te est-ce que oyeba mais faire embele ba vieux jaloux asala nyonso akoka osala bata faire ba finga maison mère ba finga wera mais mona te lelo ba comment solola pour mona ke wera asa papa o azana NT donc na mutema wera na ndimi te ke wera ndenga zawana aro sala bongo donc faut zara mutu mo boy mutu ezo sala bien te o mona ka makamuno bandoke poto esimba te olali la muki obite na sala mo loko pona zo ba vie mais faut ba nini ba olo ba la TV po ba zo ba vie héritier carrière na exact kutu na minute de pona nga carrière héritier penza komi pena sous donc na ebite na rolo ba prince boulevard ko muki carrière héritier na minute. Papa pas ken piana yango te pas ken piana carrière héritier za ko beba album héritier za ezo simba te ezo beta ta place moko te wera lelo jamais wera koko fandela ngo lelo so tambolina babar nyonso ezala na kini ezala en Angola na Luanda partout na ba palanka lelo so tambola oyoka chemin de la gloire ebeta mikolo ku batunyo so bakomika simba nzembo simba o chemin de la gloire est un succès. Donc, ce que lobi bon, il y a un mutu ya ken piani sala bien te. David Embe masola balabala. Mutu ne sala bien te. Est-ce que moni ken piana yebi makambo ele kala moki. Soit là la moki ayebi logo te. Mutu ne sa problème oui. Makambo ele kala moki. Mutu ne yemo no so nzoto na ko kozwango te bon ayeba makambo lo bana TV. Yasa pour ça le baraba tout ba mona zo lo ba alo ba mambo eza yango te album 5 mois déjà yango eza ko se comporter très bien donc so moni mutu lokwa ken piana lo ba ki album héritier simbité amute mamabe to yebi déjà baba jara bato ba ofuta ba mbongo po ba sele héritier ba campagne mamabe mais ba to ba ken piana ba kokate ken piana ndaza bongo ken piana ba futi mbongo po sala ba campagne mamabe sur héritier na bata maison mère po biso ba spiritas to sanine to be banana bata maison mère mais waye lekate wa maram biso ba jewana etindika chakal to sala ngote makam ken piana sala eza nango tindika chakal kasi ba futi mbongo ti po asani a déstabiliser biso a lembisa biso au mona po biso to na concert il y a le 21 septembre dans la scène musicale. Donc, ça la bon par rapport au que biso ba spiritas to comment attaquer wera sko biso ba spiritas to ebi ke enfant chéri bis histoire ba changer ngote banda maison mère to ebi ke kolo histoire kolo ndaku muta ebi chambre wera na ba sapato wera c'est héritier. Donc to yo lo ba ke no wera son azo sani azo baby sa carrière ou bien a fan de l'album héritier to ndimote parce que muta sala héritier ayeba na bima po biso tout benga le goga c'est Weranson. Que mutazo sala pe afinaye. Na lobi soka zala na posa musique. Non. Wana ken piano ndem ta lobi. Soki héritier zaki na posa, soki wera zaki na posa héritier matate dès le début tant héritier bandi pe na ba succès pe na maison mère mbele wera finaye. Mais atika ya fongolele mutema apesa ke ba vocal apesa ke ba nzembo na be fort tout oyo wera so na sali héritier Watanabe soki lelo mutu lokwa ken pia na liboma afa na TV po lo bakena wera aosani aobebisa wana mbongo ba futie nde elobise bongo wana mbongo ba futie biso ba spiritas to ebike héritier Watanabe
carrière eza kitoko album eza kitoko donc on nyonso tu ba oloba wana eza liboma ya Ken Piana mutu esala bien te mais biso mo ba spiritas to okenda ba bar to okenda ba boîte to omona ke so ba tienzembo e répondre po to kenda ba ndeti ya lelo samedi bona ebike na ozana kibokolo na oyoka jamais ozanga oyoka DJ Gloire to DJ ba beta chemin de la gloire te DJ Gloire MP4 ou bien oyoka ba obeta chemin de la gloire atoke ana yo arena atoke palanka Oroyoka 4-5 nzembo. Déjà l'album sera déjà 4-5 nzembo. Batu ba hotelema déjà na 5 mois pamba. Déjà l'album c'est bon. Na ebité batloka ba Ken Piana so mituna bango esala bien te baluki bala cha batutu. Ko biso ba spiritas to za ba spiritas to za batu mobo to za mayele. Donc ba boza ba spiritas mais na ma esprit bon mon côté Ken Piana l'équipe Ken Piana moni penage oui Ken Piana za liboma na minute so makamna bino ndezo simbate boye za we bande muta baby sibino Ken Piana za liboma biso auto talaka eza muta botela biso héritier muta atombole héritier c'est wera muta dans ma réunion so Ken na lobby ezo compter na ngote kona bino ezo compter te et compter loko morote et la Kenya oh Ken a raison Ken muto sala te faut e belo kwana Ken azana miso omona makambo azana miso omona ndeki ndoki na ye mais kindoki oyo omona wana Ken azana ndoki bakanga ndoki na bomona na quartier na bango parce que on pas moni wera ndoki tala muto banda ko futela va ke pota banda ko futela o fulu oye fulu yango o Ken Piana hein oyebite ndako Ken Piana banda ko futela ava ya poto fulu moni fulu akalamu fulu esala ngomba sko boenda kuna sko muta bongo boye bien ngote donc aza problème mutu basola ba fulu côté to mutu esala bien te makambo lo be compter na ngote et compter biso ta ateza ba vérité que makamba wate zo simbate po makamba wate simbate nini wala za mamba lo kuta chemin de la gloire na succès papa pas même mutu lexa e te fandi beto beta masola mutu mo mutu ne sala bien te Ken Piana afanda pembe na fulu ena sensté Matou idole, mauvais Matou idole. Matou idole toujours. Quand tu as ma sola balabala, vraiment absence c'est un peu moins trop. Quand tu as ma sola balabala, oh sur la kilo la nenga balabala. Quand tu as ma sola balabala et que ça l'a bien. Petit Jembo Poutine, on a fait na biso azala petit Jembo Poutine. Fait na biso yolo la suka. Ah yeah. Yolo. Petit Jembo Poutine yolo. Quand tu as ma sola balabala. Et que ça l'a bien Mandela Weston, l'impresario Mandela Weston. Coach Mandela Weston, on a coach nanga. Mandela Weston. Pesanga position, pesanga pena position. Mais belé zo position na masola balabala Mandela Weston. To ça l'appelle pas na yo Mandela Weston. Masola balabala ça penda appelle pas na yo Mandela Weston kota masola balabala. Et que ça l'a bien. Samira Meka et l'eau moro s'est créé na bilatérie héritier Watanabe to fandika be mbala moko bato belé te mais billet somba me belé mbala moko et bata balabala basali ba statistique balobi non ezana mutu moko watazaki na poto yede mutake somba ba billet donc itazane na batuto ba osomba ba billet mutu moko nda autu ko sombela batu ba billet po akabela batu ba billet obi pe mutango pourquoi ita sali bongo David ebi masola balabala masola pena balabala oyebi elo esala nga pasi ya moko za ko bota ma congolais yango ya motika to ndeto koma na biso ba ngolaise boye to to changer nationalité pena boye to koma mais to zanga te malgré culture so e mo isala biso pasi omoni batu mususu ba congolais mususu bango makambu ya mutu mususu so mutu mususu asali wana balobi ke mais soki kaka héritier ekomi na ebeke esala batu mitu vertige héritier Watanabe, moto na tembe, Gogan, 22 ans de carrière, banda pour la première fois beta sous sala mnene yango a beta sala na okuto ezana no ya 6800 places. Poto wana vraiment France, Belgique, David Yoza Sir, héritier Rosanga 6800 personnes. Te bilatérie te to so loba te to tshano ba bilete ndeko loba na
ça les il y a 6800 héritier na oya sala la biso la musique ya Congo ko banda la maison mère tina moya lelo héritier Watanabe a tes concert il y a 6800 places héritier beta ba concert à $500 na kin quand des crises les na kin ba to ba kota plein abeta ba concert à $300 ba to ba kota plein mais quand même héritier wana ke na poto a tes concert na ye il y a 6800 places ba to bolo ba ke mutu mo rasomba bie ya ki mutema mabe. Pour votre information, bateau bolo baba makambo wana héritier Watanabe kuna na bilaterie so ye osomba 10 billets 20 billets ba oteka te na bilaterie ba teka 20 billets te pour votre information. Ba teka combien? Ba radio langa biso be bango radio langa botika biloba loba botika na kimutema mabe mal placé soki déjà ya ki kosomba billet elongi na o ye déjà na carte na o osombi 3 billets na yo soko ye lisusu osombe bele ba oteke lote wala mundele papa mundele mutu azoteka billet eza mutu mwindu te producteur mo ba fai na kwa tie ba billet liboka oteka mais Samir Ameka wala eza salle eza producteur a louer salle asani makambo nyonso tu azwi ake na Fnac apesi ba billet bateka mundele aza zoba te jamais mutu mo aroya na mbongo ebele mba mo asomba ba billet nyonso non totika ki mutema mabe do batu mususu basali bobeta maboko mais soki eza héritier faut botia doute eza ki mutema mabe non eza ki mutema mabe pété bazo ça non bazo analyser nini sali eloko moko te nini oyo sali ba bureau héritier tellement batie na poto mbala moko bureau nini bilatéral mati mbala moko ba billet so mamé mbala moko ba bureau héritier déjà bakendaka déjà aller retour baké poto bazongi baké poto bazongi est-ce que otala na ba catégorie na ba prix ya ba billet za ba billet monsieur eza ba 5 quelques euros na billet moko ba billet ba 50 euros eza siko mutongo akeka somba botekele te papa wala eza ya mundele mutu azo nini azoteka billet papa héritier wapi yango bato bazoloba ke bakota doute déjà to fongola ka bilaterie bato wana pe suka bazala bato héritier tant bilaterie fongo mara to teka 3000 et quelques billets na vitesse après boyo koya na bino to koya te eza sens ni to sana biso to sali promotion après bato bayo ya poto bato bayo na poto basomi mama ba to tindi mutaya na poto te bino moko déjà bomona ki tango ngana otuna na question tango bafongola ki bilaterie to teka combien de billets 3000 et quelques billets bomona mama papa bato ba papa bande ko zela bilaterie bazalaki o balinga ki héritier ba spiritas balaki wana sikomoni oyo komi boye poani mu pepe déjà to okoma na septembre bato ba mona déjà que nde to okende la bilaterie ça nini et si là to tikala na 1000 billets tant to publier siko que non etikali 1000 billets ba o bazala ki di ba sedi to sanga bien parce que ba surprise déjà tellement belle ba surprise déjà belle to boko tia ba surprise wana pour comme te que yango wana ba billet te to teka ba billet na propre effort na biso o ya linga héritier ça nini non bo corrompre bato ba osomba ba billet na lobi temps peut to fongola ki bilaterie non na lobi boye po ba kabela ngo na lobi tant to fongola ki ba bilaterie tant to fongola bilaterie pour la première fois to banda o teka billet oh to teka ki belé wana 3000 et quelques wana pe c'est pas bato héritier to tika ki mutema mabe héritier ça aimé na poto papa ko ça ba ventir c'est là mon concert héritier oh concert est 5 ça ba génération nyonso bo mona ba tonton ba bon tonton o ba kenda ba concert ba amikete bo mona bango bo mona ba jeune garçon pe no ba swag ya bien ba chéri ndenge ba za na concert wana ba fille ya kitoko ba vrai chéri ba concert oyo David mais yo moko pena obando tala pena bona TV te open héritier bon mona pe différence ya ba concert na so na banda ko lo bango banda kala ke bon mona différence ya ba concert donc bien na biso ndenge zo teka mela bato ba misusu o ba misombela ki te tant combien 1000 billets to publier et ça les moi bato bato musu ba weli se ko somba yango moni tikala 700 billets donc so kebite ti to ko mala musu ti samedi na to beta soldat ba bien na so soldat ba billet ici là héritier na kin kutu a beta concert à $500 par personne papa ngolo balanga papa qui n'est pas poto ngolo balanga kin na poto ou a pierre place héritier za aimé te a pu ça les ozo comparer wana pe
salle wana eza monene na lobi boye OK 6000 places pour héritier de Bel Air 6800 places pour héritier Bel Air en terme de David Wembe te wa baba eza maliboso to faut le bata bala balobi soko lobi 6800 places pour héritier eza maliboso beta place bongo donc pour to la logique eza ebele te héritier kutu na beta place na lobi boye na poto te concert pe na poto ezala ete héritier bandi carrière na ye non non eza munene te par rapport à succès héritier na ndenga beti album eza succès na biso vérité héritier kutu fala beta you arena selon nga fala banana you arena oui héritier oui selon biso ba spiritas mais comme eza proposition ezala ki proposition ya producteur oyo afuta mbongo pona salle na ye c'est pour cela au monique batela ke ba sala pona héritier pona ki par rapport ya image à la scène musicale et ça la peut bien congolais moi beta kuna mais après concert oyo héritier obeta yo arena quand mambo na bisa kana ne o po niveau salle wana eko refoulé niveau salle na la scène musicale eko débordé batumsu ba zanga place ba kota te na oyebiso mundela hotel héritier deuxième concert to beta on décembre marambo na oloba bata balabala bo pesa nga raison concert wana bato belé o no ba sombi ba billet na misusu o nan batumsu bana ba Belgique papa ba ya concert na France bato bana ba Suisse bato bana ba Angleterre bato bana ba Suède ba roya nan ba somi ba billet est-ce que imagine toi ba congolais ba linga héritier ba o ba en Allemagne ba spiritas c'est o ba en Allemagne ba spiritas bana ba Belgique ba spiritas ba pays nyonso na otanga na oh non kutu ka été ka moza ka bata France ba mo bata Belgique no ba sombi penate bata ya Canada ya nini comment on appelle pardon ya Allemagne no ba sombi te bata ba Suède bata ba Suisse no ba sombi billet te bata ba Londres bon non ba sombité parce que imagine toi héritier Watanabe tozu na ba Belgique na ba ana combien de spiritas ana combien de bateaux balinga la bonne musique oh ba yo kapé héritier ba spiritas pour la révéler 6800 toza partout dans le monde hein toza partout dans le monde ba spiritas papa na bi tokenda pour obeta tina Guinée place to sala accident mona ngote ba spiritas baza et so mon héritier ke beta na Guinée sani piaka David Wembe nazuka Guinée toke musika yonte nazu Guinée na tielio to beta na Afrique du Sud na basala mikiete na tielo ka Guinée na tiena ka Guinée kaka président Guinée fanda bo héritier beta musique papa tala petit kamarambo bo sala wana ko bata balabala to tika mutema mabe concert David Wembe o eza masolo balabala to zalaka na masolo balabala to lobela pe kaka sala ne ko refoulé donc billetterie na minute ozoke nango bien eza nango tricage tende bato bazoloba te tricage te héritier ça aimé na poto yoku to omona ngo bongo tito kota semaine wala ba to silisa c'est na to papola ngo ezo sila héritier aimé na poto par rapport à nani aimé na poto par rapport à yemo kaza succès banda na Zaire ti lelo papa on va le expliquer ngani what masola balabala na habité so bo copain mara héritier azeme na poto yo so mona otala ba challenge avec la TikTok yo mona TikTok ba challenge ba to basala ba challenge ya héritier ya chemin de otala ba tonde basala otala na TikTok tala ko ba sero po wana papa koloba langa teke ba sera pona kilelo ba fia kilelo ba ozala ba sera pona pe ba bima sute me ba linga héritier ba oya héritier wa maison mère banda ko gangisa ba héritier ka ya lelo susu ya la team wata na poto biye na ye akoma kabila ngo bato oui et bande ko zela ka délégation moko boye bato mo ba ya poto to ka bato ba lo ba bongo billetterie fungwa mi bato bazolo ba oyebi bato balo ba bongo na okopona eza bata jeune papa tellement inane banda bo fongola mo 2000 place na bino na billet bo teka tesko bo moni baninga ba ina sima dem ba ina sima na bino na expliquer bino bata jeune papa talent bata jeune papa na expliquer bino de bolo ba bilo ba congolais bo limbisa poza ba congolais te eza bata jeune papa bino bata jeune papa inane banda bo fongola bilaterie na bino na place moko ba comédie ba obeta ngo 2000 place tema bo kokate lo ka bo monique héritier Watanabe a otekisa ba billet bongi bolo ba ni po bino bo oteka te ti lelo bwana concert kala mingi te so le combien nde bo zawana donc nde bo zawana concert na bino
toza su na matanga mama mimi dona yebite ba congolais be ba bi ba OK concert wana ti oyebi yango toto yango boza bilobalo yango boza bilobalo bane sali bango oyebi mutu mo boso bo ya bino bato ba okene biso de ba billet ba billet na biso de yango bango de bana na problème billet 2000 billets n'est-ce pas ça une année à promotion boza incapable bino mutu bobeta katolo soi-disant bata jeune papa ce qu'on est bien là ça là bongo vertige bata jeune papa vertige et ça la bino pour anini 2000 billets une année yango bo ko costume ba billet bo texte sa billet ce que bon moni ba ninga ke ba teki rapide et on sa bino kios bo maloba oh délégation wapi papa héritier bon comprendre maintenant qu'il y a différence ya mai na mafuta ke héritier aze héritier bino bata jeune papa ta bolé là la scène musicale tous de l'année pour héritier Watanabe ba surprise c'est belé oui bi toko fanda po bo tendendenda oui ramati qui t'aime qui te veut ah to ba yembi confession intime wana na beti bino flash David Mbenzimela masula balabala bon on va na bo surprise oui rason na podium pour rater ba faire rigolo ba bengisa ba kofi olomide ezaki opinion na bango choix na biso peso to sali choix na biso taki ba spiritas to ebisi héritier que non oui rafaza ya bozo bengisa po yebi ka yimo na makasi na oh papa to te ka bien yeso moni héritier na nini la scène musicale yeso ki héritier sale mission lobi ke oui rozala ngande spiritas nazo pia idée nazo lobara soki wera aye mais to confirmer te que wera oya oyoke ba concert to beta mamingi na poto oyebi papa omoni poto fala tu ko beta na poto poto eza lokola ngola fela to beta na poto to sala na biso la place okende te héritier suko poto eza lokola na ngola omoni ka bato mona bango pas faire omona bango sous omona pas fali bango na peka baza pas faire bango na peka baza pe héritier pe sala ne ko refoulé po héritier obimisa na bato na babimate ba papa on ba bimara te ba tonton on ba problème mais est-ce héritier beta concert bien héritier le roi ya faire on beta le roi ya fali et c'est faire beta bon toko ta mamba ba tout pona ko tout moi bordir mukie mais héritier on le kabango hein makasi banel lo chilobi nenge fali beta ba concert na photo faire a beta na concert ayemba na ye mais spectacle o apesa yango te héritier opesa parce que héritier a yemba bo fali au sala spectacle au sala nyonso au mona podium désordre tel roi bato bisusu au mona bena podium bato pena donc au sentir ta au mona concert na image ya 1999 te au mona concert na image ya lelo ya ki lelo ya 2024 au mona bena ke te o peneza production ya AEG héritier kita po au moni salwana eza katikati ya mai omona kengo eza na katikati ya mai moko wana donc omona pena ke héritier Watanabe eliko omoni eloko wana eza kwa extraterrestre efungwama bomona eliko likolo ba fait d'artifice pa na so France et jour on bato ba répit ba charme donc héritier ça m'a bien ndako wana ba extraterrestre ana bomona wana eza kwa ndako extraterrestre ekofungwama efongwami héritier na eliko okita na singa na lobi po anini donc bino mo déjà bomona ki kutu wera son a invité ki héritier Watanabe na anniversaire ya mwana na fête ya mwana omoni ki chaleur eleka ki place wana omoni comment wera son oyemba de la république omoni comment héritier o faroté po mona ki ko faroté héritier eza o couple na et ba bia ya somba nene ba ça couple ngapa somba nga batu anniversaire nga anniversaire na la scène musicale to ba yebele anniversaire na Rita Farota wande bat balobaka anniversaire na Rita Farota ngati afarota na ya boss live couple na makasi ata mama Yvonne chaka zwa ya yo so zaka l'honneur zwa muko yo posa la fête zake wataza so az invité zwa ya yo David we mon la batunyo so balani yo na pesi mbote na nga na ye moko héritier Watanabe ya chéri na pesi mbote na Paolo dos Santos
les guerriers hein balobi guerrier système agence na biso place to kenda routine d'arabiloko Congo Luanda merci guerrier système eye na moto na pesi mbote na ngana Mandela Weston coach na ngamuta coach anga Samira Lobabwe Salabwe coach na ngamuta opochinga mikolo Ben Willy le Gabonais Bodrick Matadi Alvesh La Pulga ya Koko Maleka yaya azali abenga ngalobi abisinga Samira ndeni oyo kana tenga binaza vi ona benga ngana to solo de bien lobi na vie Koko Maleka ya Koko ya yango président des Zika Bushkop na pesi mbote place oza Général Stomy na pesi mbote place oza Florette Lutete na pesi mbote to solo na Simon Vemba de Paris na Simon Vemba de Paris na Ricardo le gouverneur Ricardo le gouverneur Abel Maya Fula Abel Maya bakota masola balabala ifsa bakota masola balabala Pamela Mayala Pamela Mayala yayo yango DJ Stuga na pesi mbote DJ Stuga Polesha na pesi mbote qui to travel na pesi mbote Patrick Kimbondo na pesi Patrick Kimbondo wawa mabaya wana sema vieux mambo ba osani ba sute na robosa na te Ricardo Maindu na Paris na pesi mbote les grands H Orly Mobali bon séjour na Paris tala ka yepa ke concert na Paris tala niveau Orly Mobali billet yayo yango Orly Mobali JR Sa Majesté général na bango nyonso na pesi mbote na ngana dollar pour tout Saragondo yayo yango na pesi mbote champion Mabende ma charge Don Pikao na pesi mbote Farel Mille Esprit Chouchou Play na pesi mbote na ngana Antonio number 1 number 1 tala kingo na nga number 1 tala kingo na nga yayo yango number 1 na solo la moi via solo la bête masola balaba yango le kaka et osala bien Antonio number 1 obomisa te vraiment uta Brésil azoya en tout cas président ya NCLSL musique ya Glody Gucci abisenga déjà Samira yebisa David Wembe na ba nyongo na bino tel mebele au Brésil ya président Jordan Ivangama NCLSL Florette Louye ya yo yango Gauthier Touba la Pulga Papa Couronne Tonton Succès Hervé 10 Capo ya Wenge na boko kala Hervé 10 wawa na mikili mwana poto joyeux anniversaire à ton ngana bossana Héritier Mvouama malgré qu'il n'a pas Héritier Mvouama douce congolaise wawa joyeux anniversaire à toi Baron Manoka Baron Manoka boko takota masola balabala ekosala bien Destin qui représentant bana matadi na kata Luanda yebisa Charana yo Destin Bukanga akota masola balabala na bengi azo yambate na ndenga balabala boko tapenda masola balabala tozaki na bino boko tapenda masola balabala ekosala bien. Merci beaucoup à toi boss Milton Sonangol kota masola balabala masola balabala ngol to préciser yo boss Milton Sonangol donc l'Elisara Singa kota pena masola balabala ekosala bien donc on assemble avec vous Fiston Mukenda Beda Chudangola des États-Unis kota masola balabala contrôler batwana nyonso na niveau États-Unis quand on contrôle ki Luanda ndenge bozo contrôler États-Unis kuna contrôler ngopenda ekosala bien on est ensemble avec vous na Plaka da Banda chez Plata Nzanza na Plaka da Banda restaurant oya kitoko ya kolia misuni nyonso ya mokili basangisa ngopenda ke sika moko ozana posa anniversaire na eleka bien fête ya malonga encadrement est bien olia bien na famille na yo boko tarakotaka na Plaka da Banda na roi 14 kaka na passadera wana ka ya tag boko tarakotaka wana ekosala bien on assemble avec vous ciao.